ndeko Roger Baka pasi na biso eza boye ayebaka tant mususu ye moko amimonaka ke aza na mbeba te mais Roger Baka aza na bambeba ebele ayebaka koloba te azanga bwanya. Ah papa, ils ont insisté, on a Roger Baka marche ni za malamu te pour le belaka mingi sur la sanctification. Papa. La sanctification Roger Baka ya bamboa qui est là. Et puis c'est un homme non sage. Yesu azamboa qui est là te, Yesu azande bosolo pe bomol. Bosolo eza nini to bongo la motema. Bisika to salimbe bato tika. To landa nzela malamu. Bisika otoko salela nzambe na lolenge sengo to salela nzambe na lolenge sengo. Tu as bien tangi Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça na connaissance makasi ya parole. Azo fongola makambo belé o ba yiki na bato babité moko lobi n'appeler personne père sur cette terre. Bino nyonso boza ba frère. Donc to lo bango clair. Roger Baka aleki Élysée wa benga Eli azo matana lola. Aleki Élysée wa benga Eli. Papa, papa. Dans Philippiens 4, 7 à 8 ezoloba. Que tout ce qui est de l'honneur doivent être la raison de vos pensées. Yokanisini ni Roger Baka quand tu te réveilles le matin, na yo finga par exemple Sonic à foot. Obi, papa wana combien de bana sana bango. Obi combien ya bato ba garder Yesu na mutema pona papa wana. Et kokende même ko ba ke ba pasteur bana droit comme ça basi na ba pasteur le ko la bango bana ba pasteur bana droit à succéder l'église. Place makambo penande ko boma. Ndo moni bisika ezo bimisa. Ndezo bi omoni bisika o ezo bimisa Roger Baka komi mutalo yenge. Oh. Il n'est plus à la page de la foi. Voilà pourquoi au moni yango zo monani la majorité, hein maman, c'est seulement ici au Congo peuple de Dieu bolandanga bien. Makambo to mona ngoka na Congo. Nesika que mutu asala malamu mokileye baye ya malamu pito mokileye baye par rapport ya malamu wa sala. Alinga diembela derrière la réputation des autres. Frère Roger, je te le dis bien. Wa mutu moko za rempli na sagesse. Yango tozolo baboy. Avant obima na miso abato. Nzamba va abimisa mutu loko la pièce na ye na miso abato loko alipamboli. Azwakate a ko travailler. La majorité abasali na nzamba ya solo na lobi. O basali histoire nanza. Ata o bayebana, ata o pe bayebani te. Oko remarquer que basala ka ba modèle entre bango na bango. Koya ya pape e ko bongisa Congo te. Congo ezo bonga pamba te nzambe afandaka awa. Kotombwama ya Congo bandi na pape te e banda na Yesu mokolo na. Bande kona biso wana baza batu moko ya ba vie en mélange. To bomba te. Baza batu oyo en même moment bazo servir ngambu mususu mais na kombo ya nzambe na biso. Et puis pape azana nguya likola mutu te. Koya papa paza nguya te papa boye basala nzambe boza bino ebele mais ngala moni bakonzi musuku na balepe kominye makambo leki. Yango tozoloba. Tozana masanga ya bato ya molili oyo basanganaka bango na bango. Yesu azopesa lisese moko ya banzete alobi banzete ya lolenge mibale moko eza nzete mais pona kobimisa bambuma mabe moko eza nzete pona kobimisa bambuma mala, c'est-à-dire tous les deux nzete babengi yango nzete mais eza po ebimisa bambuma moko te. Eza na bato misusu kombo nzambe eza na monoko maza na vie mosusu na kati ya makambo ya molimo ozo remarquer que pape aza mutu moko ya mokili mususu spirituel. Papa Daniel, lolenge nini wana mutu mokili. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation pour la ardoise. Mais avec divine, ba invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Ba invitation en carton. Naba follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bongo ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. A bon salibinote. A tchelibinote promotion. Ngolé ya pamba. Maison divine. Balingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Give
exagérer. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bienvenue dans votre émission Oracle de l'Éternel qui est présentée par Percy de Ndaka, la Baobette. En tout cas, Essengo Mingi, Pekimia ou Mabota Wabino, Bandeko Nangayo, Nyoso Bovandi, vraiment na baitando na bino pour na l'émission à Lilo Oracle, ils ont présenté la personne de la Baobette. Kasi maman na likamulelo na zanga monter na plateau. Naza na la bouche autorisée de l'Éternel. Émission au oracle to yambaba, homme spirituel nyonso. Eza loza kimbanguiste, eza loza musulman, eza quelque soit foi na yo, plateau yango. Kiti na ope mopanzi, toko peso maluba. Mais oracle ezalaka toujours lancer na message au nzamba lobelio parce que tant oracle la fongwa maka ezalaka pour abimisa divinité na physique. Alors awa boye penga pe na yambeli bino mutu ayeli biso pe na ba message ben sidi l'Éternel fanda wana ndeko nanga kolongwa te s'abonner partager pour maximiser nombre ya ba visibilité au sala kitoko makasi mais to kobeta pe na moi masolo ngo moi mingi na invité na biso du jour au sans plus tarder na opesa mbote. Bonjour pasteur Daniel. Bonjour maman Percy. Mbote na yo boni santé. Vraiment, Nzambazo Batela, Nasi Angolo, tout ça malade. Tout ça malade. En tout cas, pasteur Daniel, nous avons la première fois dans le plateau, nous avons Congo et Sengo, officiel plus télévision. Ok, donc, c'est un retour d'Inga Makasi na Motema, parce que aux émissions, où Nzamba Pessi, pour que Bana Nzambe Bapambolama, et Pessi Bisso tellement c'est un roya qu'on participe. En tout cas, pour nous, Okende Mbala Moko, na masolo na biso ya mokula lelo papa Daniel tozio vraiment à pied levé bon mon andaza na utakizamba bon mon azana short et tout donc tozuye penza po makambo to solo la ki mupanzi na bité en tout cas il faut makambo efongama mosala nzambe to uti kolanda image awa avant que yokota na moi détail un peu ya yo na katika ya lisolo nde to fungola po bato ebele bavandi penza to kenena na o eza vraiment essentiel nanu. OK. Olandi papa Roma aye na banza événement ngo bato nyonso to ba vivre yango oza mosali na Nzambe oza nganga na Nzambe. Est-ce que parce que pour notre bon papa Roma yo ozali pasteur. Oui. Tozo sel biso so toza na kati ya christianisme mais chacun baza na façon o bazo développer makam na bango. Koya ya papa Roma et pas na yo et lobeli yo nini na kati ya République démocratique du Congo étant que mosala nzambe o pati makolo na na République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup pour la mutuna. Koya ya papa kati na mboka na biso eza na belobeli mingi kati na yango eza na elobeli ya molimo eza pe na elobeli ya bomoto na elobeli ya bomoto tozomona kati na bamangomba oyo etangami na kati ya mboka na biso babengi yango na français baconfession religieuse donc eza na organe moko kombo nango catholique wana nde bisika pape aza tata ya molimo pona lingomba wana aza tata molimo pona bango pona bango pona biso te pona biso aza seulement une personne normale physiquement parlant et rien de grave en tout cas mais homme de Dieu koya ya papa Roma et influencé nini na mboka na biso du côté positif comme négatif parce que tous les deux côtés ezala nango toujours na likambo muto sala mais pona yo etant que musala nzambe du côté prophétique poto nito zwango penda mingi mupanzi wana ya molimo et influencer nini oyo moni poto mona toli si stade to moni penda ba plein. Oui. Oyebi le problème et sengeli bana nzambe ba comprendre lokomoko que bonzambe ezana biteni mibale toza na bato bazo salela kombo ya nzambe mais baza na vie ya nzambe te toza pe na ba oyo bazo salela nzambe na vie ya nzambe koya ya pape ndenge na ote koloba tout à l'heure eye po epambola ngambo ya lingomba moko
oyo bazo reconnaître ye lokola mosali ya nzambe pona bango. Mais pona biso ndenge otuna mutuna prophétiquement parlant. Na kati ya makambo ya molimo ozo remarquer que pape aza mutu moko ya mokili mususu spirituel. Papa Daniel lolenge nini wana mutu mokili oyebi bonzambe etata banaka te. Jamais tokokuta na kati ya robinet ya mai ebimisa basource mibale ebimisaka mai moko. Soki toza ba Kristo toza na Bible moko toza na nzambe moko faut tozala pe na vie moko. So comprend bandeko na biso wana baza batu moko ya ba vie en mélange. To bomba te baza batu oyo en même moment bazo servir ngambu mususu mais na kombo ya nzambe na biso. Pasteur Daniel fongola tokende panza linyoko tozo kemalema yango somona soki tozongi bien na mukanda ya Matthieu chapitre 7 à partir du verset 15 tiko kita na 22 Yesu azopesa lisese moko ya banzete alobi banzete ya lolenge mibale moko eza nzete mais pona kobimisa bambuma mabe moko eza nzete pona kobimisa bambuma mala. C'est-à-dire tous les deux nzete babengi yango nzete mais eza po ebimisa bambuma moko te. Eza na batu misusu kombo nzambe eza na monoko maza na vie mususu. Yango soko kiti muki à partir à verset 22 kolo azo ya nola. Eza te ke na ba oyo balobi kolo kolo. Eza te na ba oyo batei kolo kolo. Eza pete na ba oyo balati bilamba pona kobangisa batu ko impressionner. Kende bangonde bazana kolo. Et ko justifier biso ezana misala. Mais papa yo lobi na misala o ezo justifier biso. Mais biso to moni papa Roma ye, to moni lo lenge nini oyo mboka na biso ba yambiye, to moni martyr etondi neti ba musicien bazo beta kuna, neti ba pasteur na biso pene bazara ko tondi sa ye pa beti penza plein. To moni lisusu eke lisusu même le jour ya ba ya nini ya ndolo papa Mido to moni pe plein salema ki kuna messe salemi férié zala ki avant midi mobimba bana bakende classe te mais ozo mona te keza ba bilembo ozo tanisa ki amo sala nzambe ya solo okoyeba mosali ya nzambe na bilembo na ye tokozonga na ndakise ya Biblia na batangu ya kala ezalaki ke soki boyambi mosali na nzambe seke boyambi nzambe na mboka na bino. Peko yamba nzambe fo batu babika. Yango ndeza déontologie na biso batu lingomba ya réveil. Na kati ya lingomba ya réveil toza na bilembo mine. Ozo lakisa o nzamba zali. Bilembo wana eza bilembo prophétique. C'est-à-dire nzamba monaka alobaka. Pe asalaka. Numéro 2 toza na bilembo ya nguya. C'est-à-dire nsambo ya mona na kate a mimonisaka na nzela nguya. Ndoko remarque que mutu oba yene na maladie amoni elongi ya kinini te me maladie elimo nguya nzambe. Oko remarque que mutu ayaki makola ko bukana ye ko bayaki ne ya komema azongi ye moko ya kotambo. Wana eza bilembo ya nguya. Ya minei okoyeba nzambe na nzela maloba message. Nzamba azalaka politicien te. Allons-y. Mais aza oyo atambwisaka ba politique. Et oko remarquer soki messager aye bokoye baye na message oyo euti na nzambe. Message euti na nzambe elukaka changement ya batu. Elukaka lobiko ya batu pe etalisaka batu lobi nango. Mais ya lobi na batu ba changer na ba discours na epe. Yango na lingi na ya. Ekolo oyo zomona oyo Congo. Eza mboka lisakoli. Avance. Congo eza prophétique. Ebima prophétiquement. Congo ezo régner pe prophétiquement. Comment? Nakopesa ndakisa. Na kati ya lisakoli tozomona tout simplement information ya programme nzambe likolo ya bikolo likolo ya bamboka pe likolo na bato.
Mais oko remarqué tant nzamba ye réellement pour lobele ekolo akotala etamboleli ekolo ndenge ezali pe akolakisa bango bambeba bisika bauti wana Apocalypse 1 tina 3 ezobenga biso tango bazolobela liso la cette église ozomona ke na kati ya l'église na l'église nzamba azalaki na ba remarque si ma ba remarque abandaki pe kopesa ba piste de solution la Odyssée na kutio lolendo omilobi eliki ozana mbongo ozana biloko ebele mutu akoza likolo na ozate menga nzambe na omono oza bolumbu nazomona ozanga bilamba nazomona ozanga motuya bandela po bomo ya bonzambe elbonga na bato akomikitisa la Odyssée bongo la mote soko ina Efes akoyebi soni Efes na bande kosepela na bolingo bande kolakisa ngai mais lelo na omona misala nango lisusu te mais siko po na Congo nzembo ya bato nyonso ezaka peuple na pasi eza déjà makambo toyebi mais est-ce que soki toleki bien na banda on remarque kaka le même congolais wana kaka ye wana solia ka ye wana nzamba azoboko ka ye wana pe lobi okoma muta malonga babina kala inga kala technique kaka na yango pamba te nzambe akomiselaka biso lipamboli na nzela oyo biso toyebi kosala yango mona pesa biso mayele po tozala na makoki ya kosala eloko ekobenda pe lipamboli parce que autant au pasteur yo lobi ke Congo ezamboka lisakoli mais quand peut ko fongola parce que tant to moni pape paye c'est que tant amaki déjà que akoya lokola musali na nzambe lokola musakoli ya epe ko loba a epe ko ko mettre makambo en ordre si ko tant ko solo ba Congo ezamboka moko ya lisakoli mboka moko prophétique par là olingi loba na biso ni ko panza penza prophétie yango apo peuple de Dieu bazana posana parlant na lingina loba que Congo eza prophétique pamba te ezamboka oyo par laquelle bapakolami ya solo ya nzambe bafandi Congo eza mboka oyo tango mususu bato ebele basosolaka te tala bien Congo par rapport ya lola oko remarquer que lola eza mboka bomengo eza mboka kimia eza mboka bolingo yango makambo efandaka Congo eza mboka bomengo eza mboka bolingo eza mboka bonzambe yango monaka atako congolais azangi mbongo na poche mais nzamba azanga ate na monoko na motema parce que eza mboka oyo ezobimisa bana na nzambe oyo bazokonza mokili oyo bazolakisa Yesu na ndenga solo Congo ndeza Israel a molimo ozongi na makambo ya pasteur nani pasteur Landu ongika bantu toute ko sola na Congo za Israël toza ba juif kutu vernissage na eza lobi samedi déjà na ute ko yambe na plateau nanga ute ko loba likambo ya Congo za Israël yo pe soyeka na même message ye kuda ba bino c'est kaza monte église des noirs par là pasteur tonye pe profongo la biso moke Congo olobi ezali Israël spirituel mais quand peut ko fongola biso makamni oyo ezosala ke Congo il a fait que Congo za Israël spirituel Israël elingi koloba tout simplement moto ya bilaka mwana nelaka eza kombo yo nzamba boyaki na Jacob atikala Jacob parce que kombo Jacob elingi koloba moyibi usurpateur vous comprenez nzamba changea e kombo parce que alingaki ke Jacob akoma na identité ya bana nelaka po atambola bien na ye Congo pe lolenge moko sikoyo ko remarquer Israël ya bonzoto aza oyo asuka pe akoyaka pamba mais Israël a molimo aza oyo abandaka na nzambe sur la terre lobi bakende dans les ciels. Papa parlait aux autres pour mettre biso que Congo les amboka moko munene oyo ko regorger ba pays ebelé partout dans le monde ba koya ko kitane tozo ka ba prophétie tozo de partout yo ko affirmer en soki yeso azote ya mamakasi azomona na makasi na bilembo pe na misala c'est le Congo. Pasteur papa ye na uta ko loba na début influence spirituelle nini oya ye na ngona kati République démocratique du Congo po bino boko loba tango ko loba ke ba ko lata sultani me ba na bo solo te par là olingo loba na bisoni et ça la makambo nini oye ko salama na arriver na ye parlant to lingi to loba boy ko ya pape e ko bongisa Congo te
Congo ezobonga pamba te nzambe afandaka awa. Kotombwama ya Congo ebandi na pape te. Ebanda na Yesu mokolo nango. Et puis pape aza na nguya likola mutu te. Koya papa paza nguya te papa boye basala nzambe bozana bino ebele mais ngala moni bakonzi musuku na balepe communion makambo ileki. Yango tozoloba. Tozana masanga ya bato ya molili oyo basanganaka bango na bango. Tozape na masanga ya bonzambe oyo basanganaka pe bango na bango. Obi mutu po landa nzela molili eyaka na nzela des choses. Soki bakosi ete seke banvute. Yango zo remarqué mutu bozo yamba na kombo nzambe. Na kopesa bino exemple. Papa ye lelo. Mais biso déjà stade tobeta. Toyaka na stade na kombo Yesu. Babuate babuaka babeki. Baveugle bamona. Bakakatani bazwa lobiko. Tosakola sango malamu Yesu masia batu babongola mitema. Yango somo na Congo lelo bonzambe fanda. Neti banani papa bato oyo zoloba wana penza so eza mo rappel na bandeko mosusu o batondisa penda martyr plein ba miracle wana zoloba salama. Batata na biso basoni kafuta. Ba Kizami na Kibila. Ba Coutinho Fernando. Ba papa Denis Lesi. Hein? Oyo lelo malgré tokozonga ka mikolo mususu ekoya tokosolola ka yango tokofongola penza lokola bazalaki pe bazali hein banganga nzambe oyo baboti biso na kati ya kondima balakisa biso Yesu oyo azanga singa na loketo Yesu oyo meme ato simbi mai te mobeli ya biki Yesu atana tomboli maboko apamba. Mokaka tani fwa telema. Yesu wana nde yango tozaki ne posa. Kongo zaki na posa Yesu. Po ebongwana. Mama, lelo soki bato ebele lelo. Hein? Tozo lia na te tozo bomanaka mingi te na Congo. Ata ko ba erreur ezali. Mais ko bomane makasi te parce que biso ba pasteur to sa musala. Et papa to mona kuna na est kuna ba osilisa biso tozo mona lolenge ni Paul Kagame ne bazo sala makambo kuna ezo leka kuna kimi ezali te papa na ngai. Parlando tolingi to sunga bandeko na biso ya bakonzi baye ba eloko moko. Bakonzi bolandanga malamu. Nzamba tombolaka batu na kati ya bikolo po bazala lipamboli ekolo na bango. Mais atombola ka batu te na ekolo pona koteka bandeko na bango. Koteka ndeko na yo elingi koloba kowanga na nzambe oyo asangisa bino bobotama elongo. Mitema na bino eza temo. Soki Satana kosa bino na mitema ke bobongi kokaba Kongo na bapaya yeba ke Kongo eza maboko ya nzambe. Bato batombwama na vie na maboko na nzambe akoza osala baninga mabe na vie nzamba longola bango pe na bokonzi acha batu misusu ekozala na génération moko ekoya ekozala génération babimi lisusu na libumu na nzambe po babongola Kongo bapesa ngo langi ya sika. Apparemment Congo ezotambwisama na bato bazanga nzambe pe bazanga mitema yango tozonyo kwa kaka ndeko na yo ndazoteka yo pokufu kaka ndeko na zobwa kelo maladi pokoye eza malakiso ekoti na nzela bato mabe. Mais papa to mona ki chef de l'état tango azui mandat na ye a dédicacé ki mboka na maboko na nzambe basala nzambe belé ba grand cas nde ozoloba basala ki pe na martyr siko pourquoi makambango eza ko marcher te kaka le même yé mon konza mboka aziaki koyamba lipamboli epai na banganga nzambe ezalaki po totambwisa Congo selon mokano na nzambe. Tokomi wana tosutuka bato oyo babebisaka Congo banyokolaka Congo kaka bango wana nde tozongisi na ceinture wana eza po Congo ebonga to Congo ekufa babongisaka mboka na mutu aza motema malamu yango ko remarquer ke bokonzi ebonga na mutu ayokaka souci ya bato
na peso ndakisa lokola David berger nini wana na mutema bolingo boye ayebi ke nazobokola bameme naza na bango ebele me moko balingi balie na munoko ya nkosi aprefera tika basusu alanda oyo balie na munoko ya nkosi ya botola susi wana en réalité ye pa koloba te tika ka aliane ka meme po soki na meki na landa ye bamiso pe bazali ta muso pe na ko landa ye babomi pe nanga tika na tika me ya boyi kotika pamba te na mutema ya David azalaki na susi ya meme oyo azonyokwama na munoko ya nkosi mukolo oyo tokozala na bakonzi oyo bakoyoka mutema pasi mpona baninga oyo bazonyokwa na peso ndakisa lelo mpona pape biso nyonso tolongoli makolo toke stade ebongo mpona baérosion oyo ezopasuka ebongo mpona baninga oyo bazokufa na hôpital ebongo mpona baninga oyo tozobengana na babalabala longwa cordonnier obwaki biloko ne libanda oza na susi neta za na esengo bongo toza na mitema te me koza na mokolo kanga mokolo lelo tokozongaka na plateau un jour okolobaka makambo ekosala Kongo ekufa te Kongo ebongwana papa na message o papa yaki nango za na message nini o penza yo etikaki yo mona yake oui mosala nzamba yaki alobaki tope ndenge ka ozolobaki okomona ndire batombo blanchi bon je ne sais pas tant tozoloba ndakisa wana koya ya pape ayaki na message pona ba politicien ayaki na kombo nzambe te yango ozomona ezolobelaka este du pays elobeli ata lola te ye kwa ye pona nzambe nani abiki ye oya ye pona nzambe sango malamu nini atiki ye oya ye poto yambie na kombo nzambe hein lingombe gagné nini yango nde pasi na biso soki kongola kozala na bomoto te nde pasi na biso ezobanda wana pamba te politique oyo papa yelaki yango atangi na bapapier to bande kozela papa o azana emoniseli akoyebisa biso nini nzambe azomona na Congo to bande kozela papa o aza capable na nguya nzambe apesi ye manda aya obikisa ba congolais. Et ça, le discours, moi, on va tenir déjà avant que même aya alobaki que l'homosexualité est un péché, mais un crime. Okay. Mais étant maintenant un serviteur de Dieu, mais quand on peut décortiquer les bisouana. Homosexualité est tout simplement comportement ya bateau baza utilisé na satana. Pe basali la kai. Obi mutu mama po koti sabuzoba, akoti sabosoto, ezaka kati na indeza ya kobeba. Na kopeso ndakisa. Omoni mutu aza normal, jama kolinga fulu na vie. Soko moni mutu balongoli ye bomoto ndo moni ake fulu. Papa panza mamukyo. Na lingina lobeloko moko parla. Biloko wa bosoto ebonga po na bango bazolata bilamba ya pembe me baza pembe te, ce sont des sorciers. Et papa wabiza pe orientation sexuelle ya mutu na mutu. Le monde est évolué, en train d'être évolué. Le monde est évolué, mutu na mutu. Azana est libre ya ozala. Orientation sexuelle, ce n'est pas obligatoire de tout qui m'ont pas le bis, c'est un péché, mais c'est pas un crime. Tango lobi que eloko eza péché te. Or péché veut dire refuser que Dieu soit le maître de ta vie. Donc il y a péché mais un crime. Yokanga sona soya. Lisumu lingo lobani tango to sumuka to lobaka directement que nzamba za lisumu konza vie na ngate. Numéro 2. Lisumu linko lobanini ko benga na nzambe na kati ya bomo ina moto. Pe numéro 3. Lisumu eza moko ya banzela o ezokomisa satana nzambe ya vie ya moto. Po satana tambola ka jamais na bomo ya malamu. Yango ko remarquer. Ba oyo ba bongi na kati na nzambe. Basala aka makambo ya malamu. Aote kabana te. Akoboma mutu te. Akonyoko la vie ya muninga te, metala mutu oya bongi na satana. Ye ozomona bazo benge directeur na société mais ye wana aliaka basalite na dal. Ba bengi ye mokonzi mais ye wana kenda kobima na bibembe.
tant musuna bato maboma ba misu pe tant musuna banyama et puis mutu o aso diriger makambo pour le backer homosexualité ça lisumu eza lisumu mais a crimité c'est que yé pas ando kiloko la bango baza yende chef ali kita na bango. Pasteur, tu assumes tes propos. J'assume. Mikolezo ya kaka liboso. Tokoya lisusu na Yesu amino kote. Soki baloba ke bana nzambe. Tobima na balabala. Tobenga batu baya. Bamona réellement soto sa ela nzamba bomoy. Démonstration. Démonstration. Biso toteaka. Tosuka akana mateya te tomiteaka. Yesu soka yeba kike homosexualité eza malamu. Alinaka swape ba sexe abana basi akomisa mo ya mibali. Achaka de sexe na tina. Abike ya mama bonga na papa ya papa pe bonga na mama. Soke komi déjà le contraire et komi mokili ya diabolo. Parce que diabolo alongola kamakambo eza na logique normale. Pour akomisango anormal. Et puis la majorité bato bobete la makambo maboko baza bato lolenge mibale soki baza maboma te seke baza bandoki loko papa papa zandoki makamni uzolo bana msanzabe mido papa oze mido na otikala abi papa zandoki papa Daniel makambo ko loba oyo ko nyisa église catholique monde basala pasteur Marcelo papa na ko protéger yo simba kuna te papa tikanga ya na livre Matthieu chapitre 4 Bible soloba a jeûné pendant 40 jours 40 nuits et pendant que Yesu asobonde de la pour préparer mission Satan a quitté azela ki asilisa mabondeli sima kosilisa mabondeli Yesu asimbi libanga or azalaki na nzala nesika simba liba asimbi libanga tala tango mumeki Satan aye abandi neni ekomama sokoza mwana nzambe ya solo bongola libanga oyo ekoma lipa en réalité kotala Satan a peine à torte parce que nzamba sana makoki ozwa lipa ekomi pe libanga azupe libanga ekomi lipa azwa nzeta Moïse akomi sango nyoka atelemi sango ezongi nzete alobine makambo lokuta te makambo solo mais nzamba zotala na mutema ya Satan ezaki boyini soki Yesu ameki kosala eloko ya bongo obimani na tindaki ayaki na mayele mabe or libanga eza instrument o Yesu asimba po atongela bavi na biso bana na ye oko remarquer moto aza na capacité o lia lipa na tongo nzale esila te ayoka lisu nzale mais moto asimbi libanga ana makoki otonga ndako ekoya te. Oh. C'est profond. My God. Yango so remarqué rôle à motuya au diable a poussé na kapembe na bana nzambe zakani. Azwa bo solo oyo yebi ya malamu abongo lango na lolenge mabe. Nzamba yebi ke nsoto na biso mibali ebonga na basi. Yango lobi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc soko za yo moko okoli nzamba sali ngolo botami na mama na papa okoli c'est que kozala yo moko eza malamu te akwa bon soki toza basali na nzamba tolobi ke libala eza mabe poto bima na ba makangu na ba bureau na ba hotel donc kimi nzela ya malamu poto salela makambo mabe c'est que toza nzamba te ezomona na clairement que toza misala mabe. Si papa par là tant aux olo babongo et autres ça qui misala mabe et tant que papa Roma déjà zabede amutu mwati na ba discours moro ya bongo et déranger que pe baike na ba na nzambe ebele c'est que ko yana na République démocratique du Congo et ko l'accepter le pe voix homosexualité loi homosexualité pe cause à la voter yangonde ayaki ayela ki po bebi sabato poko ya d'abord na discours ya immoralité osungi batute ozo bebi salobi ya bato obi que mutu po tambola na nzela o elongo bani foka nzambe ndasa naye molimo na nzambe kati na biso apesaka biso bomo ya lolengi ya malamu
po ba oyo pe bazolanda biso bakota pe na molongo yango na kopesa ndakisa Yesu azana bosenga te ke ya batata pasteur oyo basimba ba Biblia munene na mapeka mais Yesu azana posa ya ba oyo bazana molimo ne pe bazobika na lolenge na ye soki na lingi na landa mama Persite c'est que il faut na banda ko copier oyo yasali babengaka biso ba Kristo te po tokotaka na mangomba mais babengaka biso ba Kristo po tokotaka tina Yesu pe tosalaka lokola ye yango ko remarquer soki papa pengwi nani oloba mais tala so pasteur a pengwi ozomona plaire oto wana ngona mokili et vidéo moi on a ba sœur bazobina ba sœur religieuse bazobina kata fumbwa mais so ezali peut-être ba sœur na biso mususu oza makata soko moninga même na bar otondi sabato papa na yope oebike nzambo na memaka afanda akunda te vi wana eza ya biso te bango baza bisangisa sangisa parce que bayebi na molili nini ba imposa ba babenga bino binzambi te papa oyebengo malamu babenga biso binzambi parce que bayebi ke toza na nzambe waza likola banzambe toi na nzambe waza likola banzambe odi ba prophète abale bazaka 850 mais Elias aka ye moko na nzambe solo soka za réellement nzambe to chamai to utiliser le métier lelo fo moto ekita tomoni na nini na mokolango wa mes ba sœur moko ba choriste bake mais babeti pam ewo tika to mela na biso eza nzembo ya DJ moko boye abimisa je ne sais pas mi donc toi tozano awa yo ndozalo kwa moi témoin na ngai otaki vidéo wana et puis tout le monde bandeko mususu après wana va se retrouver na ba bar misusu na ba boîte mais papa yaki na dingina ya nolelo komoko parla obili pamboli euti na nzambe te ebwaka ka mutu na via bosoto na via buzoba hein yango ko remarquer ni mutu oyo en tout cas parti en gros pasteur Daniel je vous rappelle que Azali pasteur il y a église donc pasteur Daniel Chula wanande kombo na ye il est de l'église armée évangélique Kandesa oyo ezali na champ de tir kuna l'église mère ekambani na yemoko na cellule mususu ezali na bon marché et puis cellule d'intercession mususu ezali na campus o asangana na ba intercesseur ebele ba mataka bangomba na yo o ndeko za na posa na ye ningozo ko ka koloba or mi kozala na du côté pastoral zone prophétique pe avandi quand to koloba ra bandi ko panza donc o azana lito imo prophétique o comprendre directement que a pesa biso pe ba message olingi nzamba lobela yo olingi nzambe apesa ba formation apesa ba orientation en tout cas avant même tout ça l'émission kanginga na se papa mi doit mona ki bandi ko mama personne kati no bi papa kata nanu toke kosa na musala en tout cas na poso bénéficier na grâce oyo eza na bato tangu bato koto ba ko ganga e na ba oba na bangomba oba oluka nzambe openo ba bimite on ba ise eliko beta tolote misu bazali oba bomba mi 4000 réservés 7000 et 7000 réservés o nzambe ba fukamela na balate donc wana nde boko mona ezana basali ya nzambe o bana mafuta na nkolo nzambe akolobela bango mais babetaka pe tolo te parce que makambo na nzambe ya nde démonstration sakolelanga kena akobala na bala sakolelanga na mabota te nazwa mabota et itokanga ka papa ndoki okanga mama ndoki opanza libota wana ya na tina te pasteur Daniel Chula en tout cas toko continuer na yo papa tomoni kuna bato babini tika to mela na biso moko mona teke makambo nyonso ekokota pe bino pe na ngambo na bino pe basali na nzambe ba grand olingwa lisute likambu ya soki ya archevêque oyo soki pe likambu ya évêque oyo ekoboma soni kafuta ndo utikotanga ba grand ope bango moko pe bake mopanzi to komona kuna prophète de Lokamba zalaki empoisonné siko to komi na ba suspense ezana papa soni e inani po ba ko wela ndekiti konzi balobi ka kenza sa kinyoso babeta eku po de Lokamba azwa mikampe ko fungola biso pe na ngako par là to koki ko solo la malamu makambo oyo selon mukanda ya Matthieu chapitre 24
Bible ezoloba tango satana na basakoli ya lokuta bakokota bolingo ekosila na mitema ya bato. Obi bolingo esila ka lolenge nini tango bato bandimi batika nzela ya sembo ya Yesu po Yesu ndaza bolingo na nzela na Yesu nde tozolingana biso na biso nazoyeba oyo muninga azali pe muninga azoyeba oyo ngai pe nazali nakosepela tango nzamba tomboli yo liboso na ngai pamba te nga pe nayebi akotombola nga pe nsima na yo lelo a cause ya kozanga Yesu lelo na mitema ya bato nini ezolongola Yesu lelo na mitema molimo wa lokoso na lolendo papa baki ba papa na biso bakoma na lokoso na lolendo naza très sûr et certain pamba te toyebaka batata na biso aidi na bala tango réveil eye bien que réveil et banda totalement na aidi na bala te réveil eza tout simplement mouvement ya molimo mosantu ye moko na kati ya ba génération oyo ya poni batambwisa sango malamu akombo na Yesu na lolenge sengeli hein donc tango réveil et botami nzamba zui moko ya belemane na kombo aidi na bala batata wana batamboli na nzambe bakufi na nzambe na bomoi ne tamboleli pe na mona même kola liwa na ba we ba seko ba beli ba bika na ya ngota koko na biso na kondima en tout cas nzamba sala na ye makambo yo etika biso na posa na mitema pe toyoka kasa ya koloba ke tozala na koko moko oyo azali nzela po na biso atikala kowela na te alakisa biso Yesu nende kona bolingo c'est-à-dire nesika na mona Yesu na molimo nazomona Yesu na nzoto na nzela ndeko na ngai ngai fona linga yo fo linga ngai mais soki satana ye eloko ya liboso akotia molimo wa lolendo ezani nzambe salelanga koleka ye ngana zwa koleka ye losambo ya kondima ewelaka intérêt ya buzoba te nazo sosola nazo ya wana nazozela papa losambo ya kondima ewelaka lisungi ya baninga pona kati na makambo na biso bana na nzambe kati na Yesu na livre Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42 Bible ezoloba bazalaki na lisanga na kati ya kokabola lipa na kati ya kufanda na lisanga l'église d'Antioche na kati ya kosangana elongo na kati ya mabondeli pe kolanda malakisi ya Yesu na bolingo nyonso lelo so remarqué bandeko babungi nzela balingi lisusu reproche te soko ebisi ndeko na nga Yesu atika biso na vie oyo te omemi ngambo akosala ba émission buzoba kaneti pasteur des prophètes de Niles ndenga mabete ye ba benge prophète pétage actuellement to komona ya lobi ata mwasi alati na ye a moitié ni kolobele le côté ba vidéo mususu na boîte de nuit akoyemba to mona ba scriptureuse bazobina na bango ba koningisela ye ba fesse to komona ba nzembo mususu ya nango en dehors ya parole de Dieu et lelo ya lobi batu nyonso bakoti na kati ya pétage tonga na zara oloba banda kondimanga te tonga na ndako bengisa ba musicien mokili église na nga bat ba komona ngo mabe mais lelo batu nyonso bakoti na monde ya pétage mais quand peu ko fungola na mo a place wana poto kota pesa na masuro mususu po makambo ya prophète de lokamba e bangisi penda makasi papa tozo ya wana na lingi na répondre ndeko Denis Lesiboy depuis na botama na kati ya monde ya kondima naza na 18 ans na 18 ans na kati ya bonzambe na kati ya musala nazo sale na nzambe pe nazo bangaye depuis na banda ko simba Bible lokola bomo ina ngai mo Christ nanu na mona prophète ya buzoba te nanu na mona prophète ya loyenge te nan à part ba prophète à magie na ba prophète à lokuta de Bible etangisanga pe ba chana bizaleli na bango bazalo yenge basangisa kanzambe na ba magie bazana makambo ya busoto
pe bangwana nde bakoya na kati ya lingomba po babebisa lolenge pe kondima bana na Nzambe. Bato ya bongo nde Biblia elobi. Monoko ya prophète ebimisaka Nzambe po libota ebika. Monoko ya prophète ekobimisa buzoba te po batu bapengo. Frère Deniles. Papa, comme son frère. Tozoya po to ebisa yo clair. Ndeko bongwana. Soko kutana na bato ba ebisa ote. Tozo ebisa o bongwana. Eza malamu te ko simba kombo Nzambe na bomo ya loyenge. Loyenge na bon Nzambe zelo moko te. Na ebite soki Bible oyo botangisaka bato na kala lelo changer forme. Pour le loyo koma bo. Abi makambo évolué te papa. Makambo évolué po bandoki nde babebisa sango malamu. Abi liboso bakabelo ezaki te leo bakabelo ekomi. Ba marka mituka echangeaka ane na ba modèle. Mituka eza moyen de déplacement. Eza na rapport mon côté na mabe. Hein? Molato eza na rapport mon côté na mabe. Mais eloko eza mabe ezetamboleli. Tokokana te na bato baza na balabala. Kozala na nzoto moko, kozala na makila moko, esali na biso te tozala ndenge moko. Babito ana nzoto break, ya benga ngo break, kokoya mutu to koya na break. Biso nyoso pe to koya na ba break nda zolo ba na émission. Malgré que to telema mais to koya za na normal. Donc on va comme normaliser na bango pasteur akokomela na masanga ko kene na boîte ba boinde hypocrisie to za isu ba hypocrite tende ba papa na biso ba kana système ya hypocrisie lelo kangi ba onsinga na kingo to za lokoba ndiko biso ya catholique ba yoka ba musique mokili ba mila masanga ba na bango ba za na bona ba vie na bango papa vie ya kobombama na lingina ya nola vie ya hypocrisie eza vie ya kobombama. Hein? Toza pe na vie ya bosolo eza bomo ya polele o ezomonana na miso ya bato. Eko kanisa te ke effet ya kosala mabe na nkuku na ndengo bimisi yango na mpoasa nde sali na mutu ya malonga. Odi mutu po bimisa buzoba eza na deux choses. Soki Satan alata ete seke mutu ne beba. Ko pasteur parla ngolo bani pasteur. Na bisande ko asa na problème. Soki sango malamu na Nzambe zobe ba pona bino. Papa wande ko na problème na pasteur prophète Deniles. Prophète Deniles notre frère. Tolingi to ebisobo. Soki okozala po yo kisa kombo na Nzambe soni. O umela te. Nzamba milimo ba sakoli Holanda yo. Na lakeli ye mabete mais toza koyebisa ye to bongo la lolenge ndenga lobi na biso na mokanda Apocalypse 2 bolingo na biso liboso ezaka oyote Deniles ya kalaza oyote oya tondisa ba stade o batu babikela na ba mai aza oyote bazonga oyo bazala premier amour abi pétage eze sengo koyeba muta bandila Nzambe akufi na elongo. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Oui. Nanu na mona mosakoli oya bandina Nzambe mosakoli te ke lobi asuka mopagano amo ki Satan nda ko sai. Quand musu akene kotokele Satan na porte pona bisengwa mokili. Yeba ke eloko moko te Satan apesa o ezanga condition ya mabe. O Bibli sum mama na fungola. Fungola papa. Lisumu eza bilei ya bato bakota ni felu. Yango bazanga soni. Obi mama, po balongola mama Perside. Mama Perside atambola na soutien tukala na sous-vêtement, excusez-moi les termes. Étant que moi si waza na conscience, étant que moi si waza na bomoto. Soto moni mama Perside, atikali na soutien, atikali na sous-vêtement, to kange ki akomi mutali boma. La majorité tala bien. Même bastaro bazali banda. Ope bazana kata Congo. Tata mukolo azuti katolo ne libanda. Ta musazo mema mwasi ya batu. Na batu wana. O balinga ko bala batu ya lolenge wana baza batu oyo baza des choses. Posséder na l'esprit ya kindoki oyo bango bazana ngo.
yango bakomisa nyonso normal lisumu ekoleka na nzela moto aza na molimo mosantu te mais eza elengi mpona baoyo nyonso babunga nzela. Mais Babi, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Babi, mon serviteur tombera et il s'élèvera et on place Bavandi. Côté kuna mokanda 1 Corinthiens chapitre 2 ezoloba na biso etalisi biso type mibale ya bato balobi homme animal na homme spirituel. Hein? Homme animal na homme spirituel. Homme animal aza nani? Aza moto aza na nzoto ya bomoto mais molimo bomoto si balongola. Amen. Yango zomona ke soki balongoli moto molimo mosantu c'est que babotoli epe mayela osala malamu. Mikolo de Konabiso de Lille, c'est la publicité. Il y a bière, moko boye, mais ils ont 0% alcool. Ils ont un 15, si je ne me trompe pas. Mido, yon aime toye maman Cameroun fait. Lobby, ils ont 0,0%, mais ils ont un moins goût à Nakato, Hollanda. Pour ébélé, papa, ba Philippien, ça nzambo ba mela masanga, mais robatama. Ce qu'on lobby na ministre ba Philippien ba robatama sous-sauté, ateza nango, pour Hollanda ka moi lenga bière wana nde moko akoloba, akosala publicité. Les deux au comme album na ya pétage. Na kati ya banzembo na oyo aoyemba na oyo azosa déjà ba promotion to ko na ebe libala. Nzembo ya mama Tina na Tina mais quand peut kofongolela biso no makambo prophète Denis Lesi akosala etant que mosel na nzambe ekobetsa bandeko mosusu libaku je ne sais pas so mosel nzambe akosa publicité bière abi eza nango 0% alcool ka moi lenga bière na bisa ndeko Denis Lesi bo conseil à mon cousin soki boko kalisusu bonzambe te totika yabi bango bonzambe c'est dans le son et puis il y a un écran prophétique. Bonzambe za maloba na nzambe bonzambe za makanisi ya mutu te et bon prophétiser si après disait qu'il dit ouais maman tchala mwana lobela ki yango ekokisami papa on dit mateka bonza na nzambe maman toza même na banyoka milimo ma yepesaka prophétie milimo nzambe epesaka prophétie milimo moyika ndenge ezongala bo epesaka prophétie milimo bazambe epesaka prophétie prophétie nyonso euta na nzambe te toza na milimo epesaka ba prophétie sans proteza la nzambe na personne qui na Biblia pesa papa tozongi na Biblia bazobetela biso lisolo Thomas Paul bazokende na mboka po bakende te ya sango malamu mwasi moko azobelela Paul Barnabas bosa basala nzambe na bomoi est-ce alobi lokuta alobi mambasulu metango Paul na Barnabas babaluki batali bamoni nyoka babiseni na kombo na Yesu to lakeli yo mabe nyoka longwa tangu nyoka ya lokuta alongwe na nzota mwana mwasi oyo akomi na vie ya malamu batu oyo babande ko sepela bamone na vie wana bakomi koluka babundisa basali na nzambe lelo loko ezobundisa basali na nzambe na basali na nzambe eza po basali na nzambe ebele babunga balingi ozonga te bakomi lisu bato totangisa bango banonso ya kala banonso biso toya ba bébé spirituel bongo na motema tika milangwa yasu na ajinota okoli boy okoli pena boy na ba carrière nyonso bando bisa ressources moi j'avais regretté je pense dans 2018 ou 2017 on a yoka bo le prophète Moto alobi qui est prophète de la nation archevêque plutôt évêque général lokola Denis Lesi aleki pour le bakio ndenge zaboye na bongoli nanga motema et bongo bandakala on a la bisoni point d'interrogation tika makamune na makamune mais tolika na pesi ndeko na ngai eza soit toza ya Yesu soit toza ya Yesu te siko papa biso to moni apito pale ekoti makasi ekomema penza ndeko na biso Roger Baka que je salue azala vraiment na raison ya makambo ebele pour alignement na on ko mona ko kende lokola Roger Baka mais na yebi ke yo i Roger Baka te mais ro mekape koloba awa po moto so ko conclure na suka yo anto ko kende Roger Baka alobaki likambo ya avec nani mukuna donc basala ki sex tap alobelaki yango asepelaki te mais to monaki ndeko na biso voici l'homme na église batelemisaki évêque alobaki que nous aimons notre papa il est notre papa nous les aimons nous l'aimons comme ça et
ba aloko apuya ki Roger baka sakola ki alobaki loko ayo lobi bongo komona makambo ekoma to ekomona papa na biso ba empoisonna ki eto komona makambo ekomi akabwani na évêque to moni pena makambo yi ekemi pena yiki entre bango par là donc koloba ki Roger baka ina raison na makambo bela koloba o mekana ko fongwana na ngambo ya évêque makambo ekoleka entre ye nende ko biso voici l'homme ekomi ba botola église lopango ngana nyokwa mi boye komi makambo ebele vraiment na kati orazaki mwana likinda mwana motema to mona epaka bona kana prophète Onésime wazaki pe kaka proche na ye to koloba sko par là bana ba ko comprendre te to papa nde ya aina tora ko comprendre tort na été mbebe za na bangambo mibale mbebe za na bangambo na biso d'abord ba papa obitango babenga biso ba papa eza pamba te lingombe yebike na nzela na biso nde bazwi nzela ya kolanda toza ba modèle o babenga na français batu oyo mokili ezolanda batu oyo mokili ezokopier bauti na mabe ba comprendre ke nzamba atambolaka na lolenge boye na nzela ba vie na biso eloko moko oyo esengeli toyeba eza boye bonzambe eza likambo ya hiérarchie bapapa bazali bayaya bazali bana pe bazali donc bongo soko tali bien na Biblia ozo remarquer que Nzambe azo toujours ko rappeler bana Israël que nazalaka Nzambe ya papa na bino Abraham na kiti na Isaac et puis na Jacob. Donc pour nous lobani na kati ya génération nyonso tozalaka na ba papa ba mikolo na biso pe baleki to pe bana. Mais o ezope sa pasi ezaboye. Lokola tout à l'heure ndenge na otiko loba pona papa Deniles. Je pense pona ya omonango manquement de respect. Pona nini bazo bossa na eloko moko que Nzambe azana makoki ya ko reprocher biso na ba manière nyonso. Il suffit de comprendre o Nzambe azo linga na bolingo nyonso. Na ko ganga na chema kelela na lobi tant que nazoluka ko comprendre te nini Nzambe azo loba na muninga no moneka munguna. Mais en réalité, azane munguna te, aza muninga. To pas pe mwana. Et comme akapé, papa bungi nzela, mwana reproché te, papa décision wana, et ko lukape makama. Et comme aka. Mama pe adarape na papa lobi lo te, mais bana nde ba lobi. Tant pe bana ba lobi likambo zongi pe na nzela. Mais eloko ezo boma biso zani, ba manière, tous les deux côtés. Tous les deux côtés. Na bana na ba papa tolingi koyamba toli te so baby so ke papa olata ki mabe olati sanga obi banda kuna sanango est-ce que eloko balobine ezali ka mwanda olati mabe metala bisika ya komi parce que na motema na ye azanga molimo komikitisa balati orgueil yamona bande kolobani lokoso fale ngai $10,000 papa yungulu bake papa nani avec mukuna koma na via lokoso ba papa voici le mana nyoso lokoso pe si elati bango po ba ko wela pe ba matériel nazo finga bango te naza koloba oyo ngai na moni pe na constater na mboka na biso na constater eloko oyo à chaque fois so moni bisika makita ya banganga Nzambe bapesa liso ba solution te bakomo welela ba intérêt bauti na salon Congo babenga bango makamususu pona prier et komi na libanda to salari makambo to yokana ki meye azwaki $10,000 nga na zui $2,000. Est-ce que pona ba $10 photo baby $10,000 photo baby sa valeur à yesu et le papa komona la jeunesse congolaise la plupart bandeko ebele ba kepe mopanzi po ba komona bato bazaki liboso lokola ndakisa ezope sa pasi pambate molimo mosanto azo supporter ba comportement bato ebele lisusu te parce que balingi koyamba o yesu azali te siko lilobani yokolo balona bandeko ope foi na bango si elembi
ba misu ba zupe ba déception to mona koto pasteur a violé to mona koto surtout na poto ba pasteur ba escroc ba komi belé ba ko panza mabala ana kishasa kutu pe koloba te siko eloko nini nanu avant to kenena na likambo to nto beta penza c'était lisusu awa oki koloba na ndeko moko azotala biso foi na esi elembi papa na ngai maman na ngai ndeko na ngai mobali pe ya mwasi dans le Seigneur tosengi bino bolimbisi na kombo ya ba pasteur nyonso limbisa bolimbisa biso bozongela Yesu Satana bundisaka biso na balolenge ebele kasi tozongela kaka Nzambe mpo Nzambe alingaka biso na osenga na bino bolemba te bozonga na baeglise tozo promettre bino molimo mo santo bazonga na baeglise wana ka papa o batutisi bango mabako wana Nzambe abongolisaka kaka bato motema alinga basali ne babunga te mais bazongaka nde na nzela. Mais papa yo ozo mettre un peu l'eau trop dans le vin pour na komona ndeko Roger Bakaya za trop radical hein yependa ko ya vraiment na ba vérité ko bimisa pour na ba papa Sonic afuta pour na ba pasteur Moïse Mbi ako bimisa penza hein na ebite papa pona yo par là okoki olobani po ndeko na biso Roger Baka lelo nde ya za muta vérité po batu nyonso ba kolanda po enda lobaka bien nazo ko lobela si Roger Baka mais na lingi pourquoi na senga bolimbisi o eyokama na mokili mobimba toza bato diabula mekaka biso na balolenge ebele lelo soki bato wana balongwe na mangomba est-ce que ngai moko pasteur Daniel na côté ya même moment na sana lemba ngamo na sana ngaba ngamo na sana matete ngamo na sana lubumbashi na kokate foka baninga basala mbeba ezali mais balobaka nini les linges sales se lavent en famille bandeko na nga ba pasteur ba prophète ba apôtre ba évangéliste yesu ayoka sonité pour na biso to la kisabana na nzambe ke to yaka poto bikisa bango to promettre bango vie ya malamu to bebisa te pona bisengo ya mokili yango ne nzambe otombola biso pona ndeko Roger Baka ndeko Roger Baka pasi na biso eza boye ayebaka ta mosusu ye moko amimonaka ke aza na mbeba te mais Roger Baka aza na bambeba ebele ayebaka koloba te azanga bwanya papa barema o Roger Baka bimisaka ba prophétie ba makambu Roger Baka lobaka papa loba makambu Poutine awa ekoma makambu guerre à Ukraine na Poutine na Russie papa alobeli yango alobeli ba makambu ebele ba makambu même arrivé à pape o ba makambu ebele Roger Baka lobi papa poko loba ke Roger Baka alobaka na bwanya te ayebi koloba te na lingi na loba eloko moko parla pona éclaircir koloba eza mabe te fo yeba ozoloba nini pe ozoloba na nani pamba te oleki bato na mayele te oleki pe bato na bonzambe te bonzambe ezalaka likambo ya complémentarité yo te ko corriger makambo ebele akoboya badime eza mabe epesamaka te baverset ebele ya Bible azo bouleverser en tout cas son olanda des fois Roger Baka des fois nazara troublé papa nalingi na bisa ndeko Roger Baka koyeba baverset belé na Bible elakisi te ki oza nzambe kotia makelele na plateau mpona koakize badefo ya baninga elingi koloba pe te ki oza na nzambe luka toloba selon nzambe et non toloba parce que okanela mutu moko toyebi bino clair soko bebani na mutu oyebi esika kose défouler ezaka na baémission ata bozalaki na mutu bia owangani bolamu nyonso bongo eza kitoko te toyaka na émission mpo Yesu atombwama toyaka na émission te mpo baninga basambo désolé pona bandeko papa oyo totangi bakombo bolimbisa ngai naza mwana iza constant na sala boyamba ngo na lisungia molimo mosanto poto meka kobongisa baninga bazopengwa pona biso eza malamu te mais natakine te que tout le monde a sa mabe mais eloko moko mabe c'est pas na Roger Baka ezani Roger Baka se croit saint hein
aokanisaki aleki bato. Ah bien, on est 5 ans, notre Père est saint. La sainteté, là, ce n'est pas un verbe. La sainteté veut dire la bonne manière de vivre avec les autres. Hein? Ce qui sainteté réellement, c'est qui grande. Et n'y souka na lola. Yesu alinga yate. Alaki sabiso que sainteté alo le mérité peut vivre na mabele. Yesu alaki sabiso sainteté na comportement. Mais na ba verset te. Na finga na te. Alaki sabiso sainteté na nzela etamboleli. Alobini soki ndeko na bungi nzela kende bisika ya sa papa boite totika nesika to ya ko eloba ngo boy na TV surtout il y a autant à plus ba grand azo étalé mingi bato belé baza ba ko to benga ba papa na liloba ba papa na biso sikoyo par là okoloba nini po ye pas zo yane koloba vérité lo kwa Jean-Baptiste oloba na ye papa Jean-Baptiste azaki pe muto a vérité vérité ba manière ebele ya alobi Christ abenga ki ba onyoso ba yaki wana bato lokuta ba miyibi mais vrai ezaki Jean-Baptiste ya lobi aza Jean-Baptiste Roger Bakaza Jean-Baptiste aza Jean-Baptiste abi ya ina idéologie wana na opesa exemple ngape naza Daniel pasaka na Biblia ya kota na libulu ankosinga na kota na libulu a Congo pour l'évangile to ande monte to ana ba kombo moko mais to ana ndenge moko te Jean-Baptiste lelo akoza kozanga buanya ndo moni lelo batebele carrière na bango bonzambe ku financiera bakomo kanga yo pamba okomi ko wangana okomi ko lobati na kati ya ba prison vie mususu Roger Baka je peux te dire oleki muto monte na bonzambe ni na connaissance papa ya komi na école biblique ote ya bato comme ko enseigner bato azo bimisa enseignement mususu on a une chaîne télévisée azo mataniki sikanga pena na limbola bien ande ko nanga bande ko bozola ndabiso na lina limbola bien oyebi bosolo mususu o lelo to kobenga bosolo sokeza bolumbu ya papa ya molimo excusez-moi les termes obimisi yango tu seras maudit abi père spirituel azalaka on est des frères excusez-moi nazoya par là il fallait Isaac a manqué Abraham respect donc on dit manqué par molimo bonzambe qui paraté toi ba master même Yesu abande ko kisangisa sango malamu na loi de la nature ya mbano mona pesi biso lycée sabanzete lycée sabambisi lycée sabanye ya bandeke likolo apesi biso lycée abande ko accompagner ngo na vie pamba te nyonso muta ko mona na vie eza mateya yango bande ko loba na biso malgré que na ko benga yo meto sa papa na mama pourquoi pas nzamba linga loba ke lokwa na bengi yo finga ba to be manquer bango di respect mais alobi sa nini tout ça c'est que sainteté lingaka respect sainteté lingaka valeur sainteté lingaka makambo so contribuer na honneur ndenge Philippiens 4 7 à 8 ezoloba que tout ce qui est de l'honneur doivent être la raison de vos pensées. Yokanisi nini Roger Baka quand tu te réveilles le matin na yo finga par exemple Sonic a foot obi papa wana combien de bana sana bango obi combien ya bato ba garder Yesu na mutema pona papa wana abi bakina mupanzi na kati évangile tu ebi Roger Baka te na kata monde akondima na kata monde ya bonganga na nzambe évangile ko banda koko na biso edi na ba tu ebi Roger Baka te soki Roger Baka za na nzambe abima lelo abande koloba na mukolo musu na émission mukuna azobimi vito apôtre LMK azobimisa ba poisson wana c'est la magie po Yesu abimisa mbongo na libumbu ambisa lobani oebi est-ce que je peux vous parler de quelque chose? Parlez papa, on en a pas. Soki bonzambe est capable de faire biloko est normal, c'est que wana ya bonzambe te ya bonzoto. Bonzambe faut ça la makambo faut lekelo na ba penser. Liboma. Wana de bongamba. Nani akondi manzeka mukie boye e pandi e bale. C'est que yo so zena tanga moiso ngolo bali na okota te na le kana mer rouge te. Ça
c'est Satan. Oui. Pour les autres on dit manate. On m'a dit des fois Congo toza nango. On dit mangaka mukolo no chazolo likolo na kufi. Ndoyo benga nga héros. Mais moi, le bec, vous ferez plus que moi. Il y a mon bisika Roger Bakaza ignorant. Il y a donc un verset biblique et belé ça Bonzambe. Bonzambe c'est la démonstration. Bonzambe c'est la sainteté par les comportements. Ah papa, ils ont insisté. On a Roger Baka marche ni Zakamala monté pour le Belarami sur la sanctification. La sanctification, Roger Baka a bambo qui est là. Et puis c'est un homme non sage. Eh, papa Roger Baka frère Roger. Je te le dis bien. Tout le monde a rempli la sagesse. Il y a un autre solo baboy. Avant obimana miso abatu. Nzamba va abimisa mutu loko la pièce naye na miso abatu loko alipamboli. Azwakate a ko travailler. La majorité basali na nzamba ya solo na lobi. O basali histoire na nzamba. Ata o bayebana ata o pe bayebanite. Oko remarqué que basalaka ba modèle entre bango na bango. Surtout kutani to yambana. To lisika moko. Poison yé parce que Satan a continué l'église. To bungi zela to komi bato ba distraction, le koso, le lendo. Soko yé boeba nebi kene no beta livre Matthieu et Zoyer. On a tout été. Tozo ko se tirer ba vengeance. Yesu azambo akelate, Yesu azande bosolo pe bomol. Bosolo eza nini to bongo la motema. Bisika to salimbe bato tika. To landa nzela malamu. Bisika otoko salela nzambe na lolenge sengo, to salela nzambe na lolenge sengo. Moi bien tangi Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça na connaissance makasi ya parole. Azo fongola makambo ebele o ba yiki na bato ba bité moko lobi n'appeler personne père sur cette terre. Bino nyonso boza ba frère. Donc to lo bango clair. Roger Baka aleki Élysée wa benga Eli azo matana lola. Aleki Élysée wa benga Eli. Papa. Charia Israël. Oebi, soko yebi ko apprendre kotala ba papa ya molimo likolo. Yeba ke pouvoir oyetombola bango kotombola peyo. Yango moni Roger Baka bakoma ba youtuber pona ba bêtises. Au nom des autres hommes de Dieu, parfois afinga yote yona beaucoup tanate. Netibo ofinga la tout victime nemi ezara pasteur Moïse Mbi yazolo bake jamais l'église est comme un système à succession. Ndenge ni pasteur akufi atikela mwana mwasi azwa place à mobali ndenge ni pasteur lobi mwasi na koma mosala nzambe lokola ye dans un normal les alakate. L'église est comme un système à hiérarchie. Tozo kita biso nyonso. Surtout la monarchie plutôt. Donc kaka wana kaka yonde pasteur to yebi na monarchie ezaka na pouvoir ezaka guidé par mutu moko. Donc kaka ndenge za pasteur to kiti oya landi mwana na ye soit mwasi na ye abi succession ezalaka te na makambo nzambe eza charnel yango ndezo bomba évangile ko yango ndezo mona ke bisike so la kisaki Roger Bakaza bébé spirituel. Oh papa ne dis pas ça. Na pe ce exemple. Si mukolo muso poko loba ke nzambe to lembi yo pozala ka yo moko. To pe ce exemple. Po nzambe nyonso ezalaka na se awa euta likolo. Na kati ya hiérarchie ya bonzambe azalaka ye moko tata, azalaka ye moko mwana, azalaka ye moko molimo mosan. Depuis ba ange ba yeba mokeli na bango. Mokolo moko te baloba ke to baya ko adorer. Yondo ke la biso to linga ko rebongo tisuka. Et lelo jamais mokolo moko mwana ko bota manakata libumo ba parents. Allo ba boloko na bimi mandefu lokwa pasteur Daniel. Bolongwe ba parents nanga. Mon te ki wona comportement bato bazanga même matin même na domaine na classe obimo ma yeleta. Or qu'on comprendre même matin batangi ce pas professeur parents tikali parents. Même matin okutani na moto akabeli o gâteau libanda ta musupe papa no sa na mbongo te na poche. Mokutani na mama persine na nzela akabeli o $10.
na oloba nzambe merci pour na motema oyo simbaki mais papa na nga na mama na nga bazakaka bapara na nga papa est belé dans la foi héritage batika ngo na bana héritage bapesa ngo mwana mopaya te bapesa ngo mosali te bapesa ngo nde bana. Ah bon, pasteur? Mais qu'un peu au la papa. Na lini na fongola. Tu vas comprendre. So na ebi côté ya malamu boy. So na wangani pasteur Soni Kafuta ba papa na ngana wangani ba apôtre LMK na wangani ba pasteur Marcelo na wangani ba pasteur Verno ba apôtre Dina Bal. So na wangani bango seke na zwi kindoki. Na botami. Omoni munoko ezoloba pona za mwana na bango. Kolanda te ba remarque ne soto sali na ba papa. Ezaka ba remarque na biki ba papa na nga ba olanda ngo bien. Mais en réalité ba biki naza mwana na bango. Mwana pa lingaka papa na eba finga été. On comprend? To lingi ke ba papa na biso ba tika la kotombo mais ba nani ba tombola ka papa valeur ba parents e utaka na bana. Si on songa na komi koboya ba parents na bimi wapi? Yo rocher bakayo bimane ata. Ota mopagano. Babo tu es pas mutu moko dans la foi. Ba papa wana soni. Ba la kiso lilo bananza. Lelo okomi mutu komi mayele po komi licencié. Ndongo lo ba ke papa suka na diplôme d'état mayele te. Puissance on a au travail lelo ba beli ba bika prophético. Na kuta déjà ba général soni ba prophète. Na kuta bango ba puissant homme ba apôtre. Ba messager de la grâce. N'habitez papa, maman nangai, tolanda bien. N'habitez soko mona déjà ta mission moko boyena na kata pasteur Soni Kafuta zoteya. Topé apôtre LMK, topé batata na biso verno ba oteya, ba bokeli mutu. Il nous a prêché, il nous a appris de bonnes choses. Que la chrétienté n'est pas le fait de beaucoup prier, ni le fait de beaucoup parler, mais la chrétienté est une mentalité. Quelle est cette mentalité? D'obéir à la volonté de Dieu jusqu'au bout. De refléter, de témoigner le bienfait des autres. Plutôt à la portée de tous. Mais on remarque, il y aura des signes. Ceux qui ont rejeté Bakabi qui sont à Longo, il a fini pasteur Moïse, et Oye Banata. Pour y avoir nulle part. Ah oui, moi, mon pasteur Moïse Mbi, mon apôtre Mbi. Excusez. Nazoya parti wana. Non, le collaborateur ne bazala qui prend encore pour faire sa bangote, appelle sa moine ouais azali immature, bébé spirituel, il commet de bavures, ba makambo belé le bail. Nazo ça exemple. Voir même ba porta qui plainte et pas pasteur Moïse et comme makambo belé, ba ça il a quand même même mission, je pense même le pasteur Dakumou d'apé à bongo la monté mazala qui na émission en gros et kokende même ko ba ke ba pasteur ba na droit comme ça bas na bango ba pasteur loko la bango ba na ba pasteur ba na droit à succéder l'église place makambo penande ko boma papa ndo moni bisika zo bimisa ndezo bi omoni bisika o zo bimisa rocher baka komi mutalo yenge. Oh, il n'est plus à la page de la foi. Voilà pourquoi omoni yango zo monani la majorité hein maman c'est seulement ici au Congo peuple de Dieu bolandanga bien makambo to mona ngoka na Congo nesika que mutu asala malamu mokile ba ya malamu pito mokile ba par rapport ya malamu ayi osala alinga diembela derrière la réputation des autres et ça évangile à lokuta to kuta na ba faux pasteur ya Congo. Exemple, tu sais pas pasteur musuto na ba na kata quartier yuka ba ndo maman papa moi nanga koke kuna te azana kisi yene nga sabwa sana mashi asa marabu pona kani na mutema nazo eba kenini sona ke bénéficier na grâce à papa na okoma makasi faut aluka muka muninga po ya sanini araignée yesu sa bongote soko ebike yesu abenga yote ya yesu au final de kono point non loba armée de l'éternel ya mabe point papa LMK église nous a mabe point papa na biso a mangembo hein non loba église nous a mabe ndenge nini tandis que na yebi que ngai na yé tous na même plutôt profession
Mais nous avons des tâches différentes. Yo Roger Baka. Biso na makambo akondima. Soto lobi tozo basali na nzambe ba icône na Congo. Toi faut Roger Baka ochango wapi? Pasteur Moïse Mbi, c'est vraiment un génie. C'est l'un de bénédiction de la sagesse de notre pays. Un héros, soit prédication, pasteur Moïse Tia Roger Baka. On comprend que n'est bouso bekobima. Roger Baka fa lo babuso ba po yebana. Pasteur Moïse, ya te akaye sou po batu ba pambwa. Différence. Roger Baka lo bela biso. Biso to lobela ka Yesu. Ah oui, ma prédication na bangwana baza en tout cas pasteur to ko ma vraiment na suka ngape ali kambo ya bokitani o nde penza place o penda oza ko panzela ngai. Luonda en tout cas to ko mpenda ko na suka. Je suis Luonda, je te salue hein frérot. De retour hein. Santé ça va. En tout cas biso ya ko yinda vraiment. En tout cas je suis Luonda zongi. Donc Congo est un officiel plus to c'est un makasi ko yamba papa. Hein. On de Dieu comme on a coup d'ambako ça biso déjà signe hein, parce que il faut pas que koyambela biso mon copé à ba musicien na biso ça a fait fier ezalaka mingi na ba mauvais esprit nde bazalaka na sima nango akenda ko consulter batu ya ba loge nde ba côté ya bango déjà na butu tongo ya ko loba aobimisaka ba azos akomi roi perroquet aobimisaka ba sagesse moko bo Rolanda prédication du début jusqu'à la fin au comprendre parce que Saint-Esprit azate et puis place qui t'a vraiment papa o mekampe ko panzela biso po mamba loba et vraiment ebelé mais to travailler le kakana papa osé mis de hasard au four au moulin na moni David Copperfield na biso ya awana ni Berly va y être donc on est censé à 4 vraiment émission mais to continuer to za la pasteur hein papa Mido na mono sepeli na hein papa Daniel a koloba makasi babi au contraire Roger Baka papa siko wana yana oka juste galanterie na lobi papa tant ya koloba ke ba magie ezaka na sima ba prédication ba komi ko consulter ba to science occulte po ba zwa ba to ba loge lokola ni to ba franc-maçon po ba kene ko zwa intelligence wana ba ko memela peuple de Dieu eza ba fausse prédication et puis di kambuya pasteur akufi atikeli mwana obala ki intercesseur za komi pasteur lokola yo komi bino nyonso ko evre na kati ya ministère pona eza tabou ekoki ko salima te Roger Baka nalinga répondre na mukuse po lelo batu ba olanda nde yebele hein nalingi na répondre pa ndeko Roger Baka na mukuse bonzambe za likambo ya hiérarchie pesa pe likambo ya famille non, il fait grâce à qui il veut, papa. Nalina pesa yo ndakisa. Église ya Nzambe. Hein? Et bandara d'abord nanda commencer lenza. Panza. Nalina panza. Tango Nzamba bengi ngai akomisi ngai ya ye. Automatiquement akokamata pe ba oyo babimi na libumu na ngai bakoma pe ya ye. Amen. Na pesa ka Nzambe te ke ndambu na ngai. Azwa mobimba. Nanga na mwasi nanga na bana nanga nyoso baza ya Yesu sikoyo o etika les anime oyo Nzamba ko jouer na mutu mwenga na yeba exact yango ko remarquer que na ndako pasteur Chantre Abimi aka musalenza pasteur Abimi aka musalenza protocole Abimi aka musalenza vi que o yanga na kabango epai na Nzambe c'est que nyoso yanga pe komi ya Nzambe. Ndeko Roger Baka yeba une chose. Nzamba yebi bien apesaka mutu na mutu selon qualité ya vie oyazana. Nzambe jama kabela lion libata. Abi ke bala na te. Ata mutema malamu Nzambe jamais aigle obala na kokombele. Donc faut ba bota na race na bango na bango. Et loko mususu ba changer ango te. Na bando chité par là. Pona lo banabino une chose. Ezane lo musu ba changer angote. Tikande Nzamba kelango. Likambo jugement spirituel. Biso to ba juge ba ninga te. To zande bandeko. Wande konanga ngana ndeko na yo. Na lingana bebisa ote. So no bebisa yo, c'est que ça jalousie de diabolique etinda ngana. So na bike na lekio. So Roger Baka bike aleki apôtre LMK yaza Nzamba solo. Apôtre LMK a obimisa bambisi na libumu par la puissance de Satan. Yosko par la puissance de Dieu salini. Tozong après.
tozongaka un jour na émission nsima Donc, aya olakisa biso oyo nzambe nasala Roger Baka badefie aya olakisa biso aya na bapreuve yaka na bapreuve papa tomona lokola yo lobi LMK asalaka miracle na ye ya mabe na nzela ya bakisi toke koto yo pasteur Moïse ateyaka bien te yela biso badémonstration alobi cette fois-ci pasteur Daniel Chula alobi cette fois-ci tolingi tomona nzambe ya démonstration toboyi nzambe ya théorie ya ba perroquet koloba papa aïe en tout cas pasteur na moi je suis ma foute c'est Mathia papa mi en tout cas pour moi to comme na suka wana pena pasteur tolobela prochainement likambo yo insister oyo tolobeli likambo ya bokitani ndo lobi awake jamais ko iba pesa libata. Donc catégoriquement ce ko bali intercesseurs il faut komisa et pasteur lokola yo il faut tena komisa nzambe nda komisaka mais yeba olanda ba principe soka bon nzambe ba kolaka nango hein eza talent ntango so nazaka moyembi mais nasepelaka mpe na ngambo ya baprédication baprédicateur nakobando développer talent ntango na développer talent nzambe epasa na makoki omemanga bisika oyo azolinga polobi ezala te pasteur abimaki ayokuta mwasi akomi ebembe mpo bakomba pa pasteur ekuti mama na ekobomisa mwasi nanga pamba tika ezala pasteur. Amen. En tout cas, c'était vraiment un plaisir pour moi, Persine Daka, de recevoir pour vous Pasteur Daniel Chula. En tout cas, il y a beaucoup à dire. Nengazana so abandi ko fongola awa alobiye aye ko zongi sa Roger Baka. En tout cas, message na ye aye nango premièrement yaki na makambo ya pape, mine mo bolandi na début, nenga lobeli ba extrait za wana bo mona déjà na début émission et puis ya mibale alobeli ye moko likambo ya bana o bazo bebi sa réputation à ba grand ozo sala kelelo évangile na biso ekene na shit poto wana posa ya Congo na biso to mama po ezali Israël oyo nzambe esi apona lobi ba nation ebele ba ko ya ko fléchir ba genou na République démocratique du Congo le lenge chef de l'état lobaki ke botika kuna boya azali parole prophétique ba kanisa ki en physique et pasteur Daniel directement peut sa contact na yo puis kombo église au rappeler bandeko mais le numéro de téléphone les a déjà en tout cas papa mi dossier là papa po ezala bien. Donc en tout cas, je vous aime beaucoup, mes aînés dans la foi et mes frères dans le Seigneur. En tout cas, moi c'est votre frère, le pasteur Daniel Chula, de l'église Armée évangélique Camp-des-Saints. Ils ont mis un champ de tir vers l'avenue de la Source. Wapio Tozako Evre et Longona Nanzambe Longo. En tout cas, prochainement, Tozana. Le numéro de contact. Numéro de contact 082 70 34 975. La bandeli 082 70 34 975. C'est dans l'opérationnel. En tout cas WhatsApp au Bengi papa au Zoyer et voilà personne d'akala borbeta comme vraiment na suka na bandeko émission beti bango di baku bana nzambe kande papa lo big bo mais vérité zakaka vérité na kati ya oracle yope ozana makamzamba lobi na oyaka papa Roger Baka kiti yango toko zela yo pe yaka pe ko éclaircir makambu yaka ko zongisa soki papa Daniel azali banda pona na nyonso wana to wana posa ke peuple de Dieu bazwa nini lobiko bobenga na plus de 143 999 50 58 41 bobengi papa Daniel na plus de 143 82 70 34 975 na bandeko boadi bande ya mboka. Je pense que numéro n'est pas mis de pardon ko bossa na te chela biso ngwana po bandeko vraiment babenga ekozala malamu mingi na place de me déranger po na ebi papa ndi arozala plus attaquer na ligne pas problème te. Et voilà, en tout cas je dis merci à papa Clovis Fimpa, l'homme de Dieu Clovis Fimpa, ainsi que maman Doris Fimpa, la servante de l'Éternel. Je vois papa Guilain Fimpa, ainsi qu'à toute la famille Fimpa. Je vois papa Osé Mido qui était derrière la caméra, très beau avec de fossettes. Merci beaucoup, en tout cas pour ce très beau travail. Merci beaucoup à Jean-Sully Wanda, les millions de la presse congolaise, bonne prompte guérison, à moi que nos ongles en forme, na CPI très beau. En tout cas, à toi aussi Berlive, je t'aime beaucoup mon frère. Tu m'as tellement manqué les Falozala, Maman Ngouli, directeur, Batbaza, tellement ébélé à l'équipe Mobimbaya, Congo et Sengo officiel plus télévision. Et merci Pena, Église Langaï, famille chrétienne ministry, Maman Sephorandaka, Esther de sa génération, Papa Christ Boulepou, merci beaucoup pour ce très grand travail au Bozo Salaponanga, Zabalola Pambolabino, ainsi que à mon partenaire officiel. Hein? Dadou Kinzonzi, les princes Dadou Kinzonzi, moté ma maman Jenny Pirette, beaucoup misinga maman Lopangu. Je suis le one comme tata Lopangu. Eh, je suis le
mona semaine prochaine faut que ozwa mabele bomona yo na poso somba mabele okozwa biso tina kasangulu to na ba terrain en tout cas bozwa ba image intégralité ezala partir semaine prochaine ciao to mona na mikolo oyo ezali koya bye batu bayate obanda bango mabe invitation au ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali mona Joseph tata maboko ya grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine balingamboka boité vous êtes trop amoureux du pays. Wow!